Alda. Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez ma soeur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon kata avec de bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Eh bien voilà, merci à Bandeko Bolanda Biso un peu partout dans le monde entier. Bandeko Ben Arabiso, pour passer Arabiso d'informations. Bandeko Ben Arabiso, pour encourager Arabiso dans Misala, tous ça là. Biso tous ça, on a qu'à pour servir Bino, tous ça, Baumbouna Bino dans Misala, tout le qui a besoin d'informations. Les autres, ils sont que l'information parce que l'actualité c'est moins belle. Tout le bête un peu ma solo na ken piano, tu vas solo na ken piano. Concernant ma rambeuse les can internet, parce que Biso de vivre sur internet. C'est internet, on va pas vivre. Donc tu vivre en internet, il y a l'autre bête ma solo na ken piano, tu solo na ken piano. Il est claque derrière la caméra, va le bi. Nzambe ba réalisateur nyonso ya mboka o ya Congo yemtazana sima caméra na biso le loko kamo il est asimbi caméra donc voilà il est claque balancer caméra to zana ken penate ba ko sola na ken pena concernant makambo ko zeka internet yelo ken boni. Ouais, bien je reste malele bien ba ndeko nyonso ba landa biso de partout. Donc il est là, il faut se déchaîner parce que normalement c'est comme si Batoubalou va toucher ce que bâton Pentagone quoi. Donc il a biso ta Pentagone. Bâton Pentagone et Fanda Kimia la moni Batusko Bazol Kaba meka moi magie. Parce que biso Pentagone te bundaka na monde entier. Donc il te banga bitumbate et l'autre côté to na provision ya nyonso. Marambo tali ko bunda to na provision. Il y a sorti nyonso to ya bunda na batu nyonso. Bâton Pentagone ndeka ko lobi to benga kombo mamo pour comment besoin intéressant bâton Pentagone mais bâton Pentagone bozé ko lala trop pour balobi bino bodiembela na ba moto ba site sa batu tellement ba site on ça la émission te bâton Pentagone peut vendre ça la émission te bazana sujet te. Bon, batu balobaka bodiembela to loba to pe manano to betana batu kara na si bozomo na bino moko déjà bomona ba site tout ezaka komba ken pia na komba manike komba boyebo na basi mususu ba o to ebi balumbaka solo pena ya lufu aye na ye Kinshasa ndeko nanga Angelica là to kota wana na yebi koza déjà na kanda tozo kota wana répondre biso na question liboso na opesa deuxième question au kota yango kasi balobaka biso to diembelaka na bakombo ya batu tozi pe bakombo ya batu totiki bango wana na site tout bakombo sala be misoka na sujet na biso Freddy Akimbe na habité soki alukaka diembela na kombo Ken Piana botele na basiti nyonso ba yamba na kombo ya Ken lekecha uta Freddy sida yelika kombo ya Ken Angelica walumbaka solo ya lufu wana mwana mwasi oyo na habité ayelika ka kombo ya Ken sikoyo bibi kapinga pe na site na ye ekomika ba sujet kombo ya Ken ati ayamba sampa yo sujet ya Ken sikoyo batango o badembelaka na bino batango ba s'intéresser na bino te tokei na biso concert ya Fali concert esili bino ke bozolandela concert bozolandela boye banini eleki kuna ken balobi ke non Fali Poupa ami bengaka américain par ceux qui par complexe amatisi manike muto salité na podium comment se fait-il y a au maita manike na podium na ye Ken Piana
donc c'est que yona manike boa bato salité non Angelica total tolanda ki ser na biso Angelica mtalobi yango lobi que non fali poupa comment se fait-il yé américain par complexe ako maitsa artiste loko te abenge américain par complexe abenge UPA musicien on est UPA amatisi manike na podium donc manike za salité cela veut dire fali pas za salité na UPA otambola na manike za salité Angelica en tout cas na osenga na yo funda bato na ba parquet ofunda bato na ba parquet ndenge toyebelio ozo provoquer ba problème yo zo tumola bato na koyebisa yo Angelica na peso ba mise en garde parce que yo okenda kofunda bato na ba parquet moma ngoti Angelica uti no balufu na yo oyo zo provoquer bato en plus oyo kaka ken piana mwana kalemi abotama na kalemi ozoluka obatama na identité tanke mwana kalemi yo parmi ba ressortissa kalemi yo toyebi yo te yango yo ozoluka o créer ba buzo ba moko boye po to se baser na yo et comme dossier à parquet en tout cas Angelica bangi saka bato bangi saka basintia kapasha alobi ke na ye elie Karine elie on t'a même au chrétien Karine ye pe akoti po elie Karine elie sana tina kutu ya elie kutu nani te soki ye alingia bando toucher kaka fali ndenga na esikoyo ngana esikoyo nde a préparer ba argument ye a préparer ba argument yanda kwa kimukolo ya sombi na bandali wana ya zotutela tolo a préparer ba argument na ye très bien. En tant que la biso ya za responsable azana bana toyebi pe ba soso nde ba botakati soso botaka mwana na papa na soso botaka na ba soso ba identité bana na ezala kaka ba papa bana ba eba na rate yo tangelanga makambo bana nga mutu na responsable na bota bana na mwasi moko yo moninga na ba je ya ba garçon bazala ka tanti moko mukola ye atiele mbongo po ba bimanaye bana bazana ba jona mais ça va faire mususu ba le ka ba TV soit disant na bota na bana na ba boti so pa bana moko mike yo bana nini ozana bango libala nini obala mobali nini oyo atia na ndako wa boti so bana Ken omona te depuis kaka depuis kaka komana okozana fali ezo créer ba problème ebele mutu so le kaka Ken piana fali boy Ken piana fali boy pourquoi pas tika no peka makambango ya fali ova na yo mais bango fali ba beta masolo ya héritier ya concert abetaki soki na ipeni kuna siko bamoni eloko bango bazelaki faillite ya fali ke fali asala mpiaka po bango basimba ba micro ba bandolo ba n'importe quoi tellement bamoni ba leader bango balanda kawana ponga na expliquer ki bino tout avant concert au fali abeti na expliquer ki mokili na lobby boye bisa déjà bato bakumisaka soit déjà ba leader na bango wana balakisaka déjà ba image ba leader na bango babeta na parking po fali akobeta ekozala scandale ekozala événement moko depuis ba artiste musicien congolais babeta na parking wana muta buka parking ndenge fali abuka ozala te maloba nanga ekokisami yango monezo pesa bango lelo palpite na ba film susu ba komi atiki na elufu na ye atiki penanzela lufu aye tiki jasa ameka mo ba magie Ken par hasard yo chrétien qui était une émission moko quelconque yango ye pas pour répondre à droit de réponse est-ce que nazana tina na nazana nu na tina na vraiment ndenge yazana ngana na tina na vraiment nazana tina na ngaza parmi ngaza pena jar ya ba garçon ya tela ka mbongo wana po ba koma mibali ngaza jar ya ba garçon donc ça du genre ba fi ba tela ba garçon mbongo ba koma mibali na bango soki manike fali amatisa ke na podium po manike ayebi musala manike azomi benga mannequin bino bokoma na bino soki olesi mutu bolesaki sinjo wana ndaku ekoma nango publier na ba TV bilambo pesa manike ekomi nango lisolo ya kobeta soki manike azan mannequin ana nzoto ana te ine bien yayo jalousie ya nini Luka osa la forme ya kibomwasi ozo se rassembler na image ya bana mibali ce n'est pas normal concert ya fali leki tokos concert ya fali plein à craquer omoni plein o fali asali boye sa ba leader o boya ko défendre na bakendo beta na parking totala bango depuis batu babanda ko beta ba concert na parking mutasala plein wana zate jalousie mutasala plein wana zate jalousie mal placée zo sala bango azate
Alors merci venanga Jimmy Bella ou vitesse à Jobu na biko kolanda nga Louison Mbata na South Africa second ba ba kakezo beta ma papi Mbata le mbatable André ka London venanga papi Mantseku na biko po kolanda ngai okatanga te omoni loko esala bato nga yebisa bango na différence na bango héritier to kenda na héritier Angola abeta concert nga na zawana Karine azana Gabana azana Yajoka Kabengela azana ba Adams bazala wana mais public ebe la Ken Piana tunanga siko nini suken ya na ebisa bango na l'équipe bango na impact bandi magate bata la concert ya fali wana bien il est clair que na osenga balancer ba image Allô. Clip et chant, pour vous avoir l'image à votre tour, l'image sur la concert pour vous saluer. Donc, les lobes pour votre image, ah, allez, on a vraiment pas votre ligue.
espoir de King, l'embarcador de King is back. Yo bongo nangai artiste. Bino tout bana King bana monde tiembo zala awa. Na film news espoir de King. Andi boza ma nouvelle ya yo bongo nanga nouvelle single avec Jires Alice Gas Steve na pointe. Donc Ken Piana journaliste sans complexe bola na biso awa ndi yo bongo nanga tika kombo nanga yo bongo soki olingi mwasi ya bosa na yo te kota ye nyongo kofuta te kota ye nyongo kota my god yo takini kuna danger bangai donc shote musa yesa musa na moi obini mpona film ya film Ken Piana danger chroniqueur sans complexe il on a se planer en moi donc voilà base la yo bongo nanga et puis eza pona bino tout quoi équipé te papa mwana angolais mundele européen ou asiatique donc ebinisa toi minga le baté musala kaka yo bongo nanga world yeah check botala ndenge public il fait belle la journaliste herbolo baboza na succès quel public oyo reconnaîtra bino na ba concert bokenda ba concert ebele ba événement ebele bino batu na succès public e ba bino te pourquoi parce que soko tali na concert ya fali oyo kanenge population kinoise zo bela Ken Piana ezo laksana za na makambo ebele na nzoto ozana makambo na ozo jembe yango na basitsa batu mususu lelo balobi bango ba vanda 1 mois ba osala émission tena tima mission TV ya sera na biso bibika pinga ba lelo ba osala ba vanda 1 mois ba osala émission moko te batala sikoyo tellement film na film jembela ka moto na bango comme ça totala film na film osuka wapi bokolia na nini kasi bango wana baso people natikela bango pena espace na bité na kotanga kombo ya mutute na kota sujet ya mutute na kosa na ba émission na ngana ba lobeso donc na sali ba biloko yo na milong na s'attacher vraiment envers bango yo moko moni ndenge internet ya indi da ba moni sans kombo ya Ken Piana na titre to kotale manabiso te bozala ka clair bondi marake no sans Ken Piana internet mobulu internet kufi bonde bat balobaka kenon film na film vivre na kombo Karindo yo lobi sa yo nde bango ba vivre te ba ko vivre te yebisa nga na sala ka émission na site moko film na film bango siko bazo sala nga émission na combien de sites na pesi bango liboma oza bataillon Pentagone donc to bundaka presque boko sanga na ba armée nyonso to bosanga ni to frapper bino yango boketi Afrique d'ici kuna ba Ken Piana so kena Afrique d'ici ozaka fazer nanga natambola noto zaka ba fazer to lala libanda ba pesa ndaku na mwasi donc yango bataillon Pentagone bolandi batuti na Afrique d'ici moni jira simalele bino boza parmi bato basufara na Afrique d'ici ba yo jires ba na batu nyonso to bazolo balobana na ta Rolanda bino te vraiment balanga jabongo linga ezala bien soki ba vie Louison mbata peut-être balobaki ba Jimmy Bela venanga Jimmy Bela vraiment patron bongo o futela nga vraiment ba hôtel la cher batuneti ba bino jires o ba Jenny o ba nani soki bino bolo ba pena na zupeta nanga na fandi pe na biso pena nga pe bino nyonso ba mulongo ya souffrance na kati ya Cape Town yo ya kuna mona nga na souffrance nga na zo ebisa yo nga na bomba nga na mulangi ya pembe na tunika so ya kuna mona nga na souffrance li mulongo ya batu o bazo souffrir na Cape Town yo ko to comprendre ngo avant sauter premier zongi no Kinshasa bato ba comprendre te ba fandika kuna mais yo poza parmi bato yo bazo sala boye na kati ya Cape Town metoro bango mingi te omoni lelo na yo comprendre que batu na biso ya ba Cape Town bazana ba sale manière nga azwa champagne net femme responsable na pesa ke ba valeur mais na suna valeur na pesa été comment ko pesa na gauche olingi doit te yeba na pesa ka mbongo na jacuzzi na ngakutu azola tsango tina vidéo naza vraiment désolé pour na comportement vraiment seko kenda osenga yo kenda olela kuna semba yango mona lela abimisi yango po leki na ye ozana problème na leki na yango ya bimisi yango na kenda ko senga ete émission to sala na champagne muta filma kango yote yondo filmaka ya azo bimisa mbongo pesa nga na présence na haute abambanga 500 €, abambanga 500 € en public na sima caméra après émission alobani noken omwende na abona na mbongo to lukaka place to changer na pesa bino 200 siko 200 ngo nde komisko problème ya ko chanter ba 200 € pe champagne oh
Piana Makizembe na bike bato bala na biso un peu partout dans le monde entier. Biso lingato za la moi chocho boepo yango nde makambo yango nde mabiba faire eza pena babi mikolo yo soko tangi kombo kanité ya manikete ya jira sipete otala manayo te donc iko ka soni tete nga kombo alors ken piana dans sa mabolin babi droit d'auteur bozuite mbongo bozuite bosali bosala campagne ya mutu kaka pamba bosali nzembo mabolin et betami pe comme ko bina mabeti na basiti mususu. Voilà, na senga il est claque nde to sola balancer so ka nzembo ngwa mabola isusu na sepeli ka ndenge côté mani qui a créé une danse à ma bolette biso to bika danse mais na sepeli ka nde le que tu as confirmé OK eza danse ba embeli Karine comme Karine le que tu as confirmé ma bolette za la rende Karine et ça linga plaisir à trop. Danger ba vient na Jimmy Bela ou ba Patrick Mayangi ba sœur Pauline Lumumba na Genève sœur Pauline bota la skole que tu es moko confirmé sœur Nathalie Neymar Adèle Djoko ba go danger donc il est que tu es moko azobina ma bole ma bole tuka ma bole ma bole dans na sepeli sikoyo na kileke tu ezane na sepeli sikoyo fimbu na fimbu. À part qu'on pèse bango actualité, to comme pèse bango na rythme babina quoi. Bimisi danse na fimbo ale baleke tu. Bobina danse wana. Pas ma casse na bimisa ba danse, bimisa de mukuse, ça la c'est à danger. Le bimisi suma bolé comme si na c'est na ba diverser ba bina ma bolé. Mais ba robina baza obligé il faut babina. Nzamba de mukuse bibi kapinga. Chef terre na bango bina. Sko ma bolé yango wana pe leke tu pa bini. Donc biso tozo to robanda ko bini ça. Donc biso toza ba kolo actualité. Freddy Akimbe bakabele 10 fois na agence bakabele 10 fois na agence ndeni so ya tangi komba ken. Freddy Akimbe lo bakalobi ayaka kofinga hote yaka pa pesa conseil na sirve na ngai Raoul Mulobo tour d'Europe akolanda yebi ke makamna ko lebeze ya solo. Freddy Akimbe lo bakate ngai ken pe na zande ko nanga na lingaka na pesa ka ende conseil na TV poto za bato TV vona pesa conseil na TV mais yo lo bakaki corridor fingi prado Freddy Akimbe finga ka ondene. Yo zo mona te place Freddy Akimbe kote la makambu dangana mutuna makolo zalate. Doyaka na eka boye ndeke moko boya ya koti na eka koti na eka. Est-ce que so totali pena bien makambo ya zokota ya vie de fao? Est-ce que ya eba na vie de fao? Est-ce que ngana finga vie de fao? Ngana boya nde vie de fao? Apesa akote na makambo na biso ba journaliste. Ye Freddy makambo ngo na ebite Freddy alukaka na répondre. Bon tu vois que ça c'est makambo avait des fois on te sur on a muketo banda ko émission nga memba ko émission yo zawi on est ko déplorer kaka comportement vie à sali apesi mutu trophée na événement nini na manifestation nini ya zo apesi mutu trophée sikoyo yango nazo lingana ye ba pepa na yo moko peut-être ofinga ke na émission mususu po émission za ke belé journango alors na habité ken piana o ba ki défaut moko ya vie to finga ki vie quelque part na émission moko o lelo to moni plus de 100,500 émissions salama na kombo ya ken be des fois zo kangisa o dernièrement na uti olanda titre moko na Congo promo dernièrement que ken ba beti po finga ki vie des fois. Bon, moni biso to la musara actualité ça va biso bo internet e kufit. Ça va biso ba ken bo internet e kufi. Na pesa ki bango devoir na lobby bobi miselanga ba image. Soit déjà boza ba attaché de presse, il y a ba leader songolo pakala. Bola biso ba image déjà. Oh ba leader na no ba beta na parking.
Pona lobaki ekozala scandale, ekozala fin de l'histoire. Après avoir fallu ko beta na parking, histoire ezokufa, histoire ezo makambo discussion ezosila. Quelle génération fallait azala celle et abeti na parking à grand hôtel, na génération na abeti sur na parking à grand hôtel. Surtout ba beta kuna, ba bill ba beta. Wana za makambo génération te na ba vie na ba lake, ezande artiste nyonso beta kuna. Na senga ba bimisa ba image ya batutu. Toi beta na grand hôtel. Yo ebite na senga ba nyonso. Ba bimisa na Davido beta ki nyonso to ba bimisa. Alors Ken Piana bato balandi biso to comme ko chité déjà Kalaming était vers la fin émission na biso. Alors Ken Piana lelo ceux qui bato bakolanda biso ba comprendre eloko moko lelo ser na biso wana ozolo Angelica ofinga yete loba na eloko te. Bato balanda biso po bato musu batalaka ba commentaire bato ezalaka Ken yoka ko finga Ken yoka ka boy lelo to moni biso moko ofingi yete mais ya sale mission na kombo na yo. Pona koloba na yo koloba na. Omoni biloko epesanga kanda en tout cas moi na mwasi wana nzela lufu vraiment na regretter. Yo comment ko leka na micro obandolo bakeno maniki amelaka soki biloko seke yo tekelaka ba biloko maniki amelaka yo ko soki pe na vie na vraiment te yo combien de fois otonga héritier pa nanga to fandi na yo ozotonga héritier na Karine Ken maman bino maman ça mystique atonga wata combien de fois ya expliquanga que non ndenge za boye cop ezobeta makala mingi te Karine azobando sale pa fali to beta cop mais to c'est la soki fali andimi Karine azokoma na muta fali yo soko lobango te sala émission batelo bible sauter bible wana Ken bo ba secret bo bandaka lobango te po no mission ka po ya lobi asala émission soki bango ba beta démarche te Karine abando sale pa et pas fali asa la émission bâtir les bibles à sauter mais Karine n'a fallu ba yo kana rata bando sala kuna ndene asa la émission à sauter soki bango ba sala démarche wana te soki ya yebisanga yango te asa la émission à sauter soki ya yebisanga te que Karine kalata comme pas fallu ba démarche asa la ba démarche soki ya yebisanga yango te bâtir la bible à sauter bible. Alors tellement azaka na kinto ko luka nga pe na yo luka na bible comme ça notre tsaka ka neke na lobi o sauter bible soki pe na réellement o salaka o makambo ken alobi te nazolo ba yango Angelica expliquanga que non bo sala démarche Karine azolo ka comme pas fallu parce que et pas héritier à venir exaté wana bo saka api ngana nyoso chombo nyoso to benga naka mikolo nde na boya nanga ko benga epo na koma mona bango soko soli na bango bana système ya ko enregistrer bato astia batele bible sauter bible a sauter bible total a soki penaza mwasi a sola sauter bible awanga na makambo na oloba ken na mono za kanda makasi oh na kanda na eko na kanda na e biso wa to botama na kalemi to se comporta kana ba bêtise abongo te en plus ko c'est la kalemi abatu makambo pona ya mona kalemi te boya botami na kalemi na confirmer ngo kama na kalemi alobi penal na Swahili ba ya ba na kalemi yo tika na yo to fanda mwana kalemi moko te asala commerce na lufu tika na auto fanda ko merci bandeko bana biso merci na bato bato internet aussi pena musika abotama pena ba kalemi kuna yo sala commerce na lufu venanga Patrick Mayangi venanga Carlos Kabasu Richard Amelel international venanga Papi Kelly Gauthier Mascotte bozolanda biso Sir Pauline Lumumba en tout cas eloko nga azo déplorer biso toke concert ya fali batali tellement fali asali plein moko débordé ale bazo sur eloko koloba ezate eloko koloba ezate et komi babando finga pona ni ba matema nike oh koma matema nike de ba matsaki e podium mane swagi ndebino je suis mannequin jalousie. Merci bateau balandi biso un peu partout dans le monde entier bateau balandi biso na Kinshasa la capitale l'Angola par-ci par-là oh bateau balandi biso biso bateau balandi biso bateau balandi pardon biso bateau balandi biso mais ka bobenga biso po pesa biso ba fortissement wana sala biso bien venanga Jimmy Bela au vitesse à Jobu venanga Papi Kelly contrôler ka makamunengo contrôler ka ve et sala ka ba bien na bosanité venanga Koko Arafat Makizembe ya kati ve Koko na pesa mo de place aux ali okotikelanga ta moi 2 minutes te na présenter bango ndenge forme moi César espérance afin data moi 1 minute te prochainement afin data moi lelo pena na mama liputa na pesa moi 1 minute natikele kiti wala vena et pour bela baso ba finga bato ba lesbienne wana forme ba lesbienne wa kitoko te loko te ba finga bato nani ofinga batu na nini venanga Richard Amelin venanga Papi Kelly venanga Carlos Kabasu espérance yeyo bayozo ya mabene internet eza nini
Oh, ya solo. Ozo ya mabe babi ozo ta panique na internet na niveau. Oh, ya solo ndeni. Kaya komona na internet c'est comme le roi comme bato musu bano benga bala sexe ba komi kokota. Yo pena on est pas ma bolin. On assure. On dirait ndelo komona yo bata minene tu mama bolin. Te na mne na bien mabete. Otala na soni. Yo mona nga bien. Na liputa naza. Na nyos naza. Na mne na mabete. Bafan na ba Hollande partout dans le monde entier siko ko bisa ba onene na makambo ezole kana internet pa biyo poko tima mo internet mais wena ba moto mo ya ko krecha ka bato espérance za nini nga jamais na krecha mutu na krecha mutu te po na bi bango te na krecha ba na nini nga zanga espérance lingombe interna bango nga ezanga na krecha ba na nini Skoko ba nina bafan na ba Hollande partout dans le monde entier pour to bet ozo mingite to pesaka ba to gumu elengi to ozo ba kala mingite l'air claque derrière la caméra na bi ke no makambo le ka bien na pesaka mbote na ba nso ba linganga ba yebinga espérance interne yo mbote bele pona bango ba ozo na film mko nini so ba bi mkolo zo tourner pété ezanene na osala ngo tout à l'heure ba mona. Ok, rendez-vous promis tout à l'heure pour mon espérance que la minute a beau sentir ma soleuse à la veine en Cherine Jolie venanga kapainda ba central web ça ba yuma wana di ba sauter vinanga baba yuma baba mike bankerebe na se ba on a expliquer bango tina suka Tommy Mavungu na kata ya maison RMV Babirigo Francis Mansela bino tout venanga luza mbata Yannick Mbolo Elvis Boy Kanzamba Zara babi Elvis Boy Kanzamba Zara tozala kazala sorti va matonge sorti va se matonge ndeka tozo solola sorti va se matonge bino tubolandi biso ken piana sani ko pesa masana Rigo RMV na Francis Masela donc il vient na Luizo Mbata de Paris yoza mutu na biso kokota na ba délire ya buzo bate yo bi bien ken piana ayaka parler to solola na madame ngana ko lo ba msusu sani o na lia biloko nanda kwa mutem so c'est de Paris ba Yusuf Pourada de na respectaka yo de Paris na madame na yo na bana donc kokota na ba délire ya buzo bate de Paris yoza mutu na biso oyebi soki na ya Cape Town oza parmi batonga na benga na téléphone ki nazoya bino na ba général katakata donc bokota na ba buzo bote oya moni azo souffrir kuna a besoin ya flatter azonga neka kini merci ba biso zo souffrir zonga kintanga na kom na zongi na kini bobena na souffrir na fruit d'ici mais na zongi na kini na vivre bien Kiki Kayembe de Paris yo yebi oza ya palais na beta ki bongo po olongwa na desa wana ya kotana na ba vidéo moko ya ba conscient lokola ba Jamie ba conscient lokola ba bana wana ba Miss ba conscient il est à cap derrière la caméra Joël Landou assistant na bosanité alala Jonathan Gucci alolo Babi de Blaison P, papa BCBG, SP pas à qui la biso. James. Oh, James, salon James. Wana baba to bakabelanga. Ba preto pena ba pesa biso. Vena so cyber nani. Ah, vena biso mala. Vena biso mala wa cyber. Batu ba rolo ba ande bangwana vena biso mala. Donc na PCP bambote. Shadrack artiste na France. Na peso bambote belé. Donc il est claque. Batonio surtout expérience lingombe yo. Donc l'international expérience lingombe. Mbote asuka na kosuki ça vraiment pas ya ser na biso Pauline Lumumba. Sœur Pauline Lumumba merci. Sœur Pauline Lumumba merci ya bana ndeka mama na biso espère bio ça bambote opesa te. Pesa ta bambote poto kabonati. Nazaka mutu na kopesa mbote. Sœur Pauline Lumumba. Ya baleki mama bana mbote bele. Merci, il a claque, merci pour Nathan. Na biso beto suki na biso wana. Na pesa suna mbote. Bo mesana mingi ka bongo boza su 3e volume. Ya Gucci alolo na papola tonatika. Il a claque nganga nga bisinga papola di na ko papola lisusu.